Katuka Afilika Repalive Monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, Izolele Vovako Untudila Efe Wanelo Beso de l'Humanité Modo Modo Yamade Tangawisi otosala kango tangawisi nanu ya Congo kupidi ndunguzanzo musunda mpeve bakisi ebele solution banzete nanzoto na biso mutu ezopesa kapona soka mukongo pasi moyo mutu amezate ezo soulager hémorroïde interne so ezopesa pasi moyo kota toilette ezate soke makema tantu o zei tantu makila osala besoin kitoko te tangawisi ezo sa toilette kitoko mukongo pasi hémorroïde interne pota libu malaria et ça ça maladie ebele kisi ondenge bozomona ça qui ça mukongo solution banzete kaka ya bukoko ko sala ngo ndeni solution ngo tosala ka totuki na libuka tozinzungu penda totoksi yango na moto ti tozwi passoir topase tobani kotia banzete musunda mupeshipeshi kesekese mpeve kupidi ndungu zanzo bamelange ebele ndenge tosalaka sukali bozomona oyo eza sukali na biso ti totiaka mais sukali oyo awa ezopesa sukali eza mai ya banana akamulaka yango azokamula mais eza sukali na biso batiaka te ya mosusu ezala ya pololo ya mosusu ya sukali mpona hémorroïde mukongo badouleur mpona biso mpe mibali ezopesa biso nzoto na biso ti mibali courage ezotelemisa yango etemisa ondeni ezotelemisa donc na faiblesse na relation sexuelle po ozala na puissance ya bien na relation sexuelle po ozala na puissance ya bien donc bato bakoma na faiblesse sexuelle bakomela yango ndenge ozoloba bato bakoma mpenza baza na faiblesse sexuelle bakoki komela oyo mpo bazwaka force mpenza ya bien force osala nini force ya kozala na mama na ndako abongo bato baza na problème ya batongola bakoki kotongola yango oyo mpe ya kotongola soki bapesi komane yaya na kosalela ye yaya na ngai nasaleli ya kotongola atongoli esale mpe bien ekosala ye bien fort ekosala ye bien fort yaya biloko oyo awa na lokala nazaka okoma boye pa banisofa babengani na ngai bolongwa biloko oyo esalisaka te oyo nini tangawisi esalisaka te tomela mais ntango bakomi komela yango basantike non batango toza komela eza yango te mais oyo eza tango ozosala bien fort na nzoto na biso bato babi oza na technique otekela pesa so na technique otekela technique wana soki kotekela yango kaka lobi nde na kopesa technique ya bien yo moko oyebi nakoma na awa namona mpaka na ngai akina balufu azala mpe na posa ya komela biloko chaque fois akomela yango na soki aza kuna na pesi mpe ameli mwandango ayoka bien technique oyo tekela wana cri obwaka wana abuya ya nwa bwanga nwa obel bobunze sena opeka bosopeka ngwele otukende sena nwa bwanga tangawisi mukongo pasi hémorroïde anwa abuya ya anwa obel bobuya ya basofa mpe basengi yaya nazwa na mwandango oyo napesa na basofa bayoka baku selanga moko namela nanu sofa na ngai ok napesa na basofa ye mpe amela mwandango pete asoulage mukongo akuma biso bien na wewa orobo kalme sofa azwa makasi poti akuma biso bien na bawewa banini yo moko oyebi ser na ngai batika yo yaya batika yo otangawisi mukongo mpasi banini bamere baye na nzela azamba wana baza na badouleur soki azwika mwa molami oyo ameli mpa nzoto pepele badouleur nyonso esili neti asalaki mosala makasi te tangawisi abuyaya mukongo mpasi libumu koloba te tangawisi Katuka Afilika Repalive Monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, Izolele Vovako Untudila Efe Wane